nationale. Appel à l'unité nationale pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Mais par la volonté de sauver la nation en danger et de restaurer la dignité du Congolais, la République démocratique du Congo, en tant qu'État. Animé par la volonté du vivre ensemble, de l'unité et de la cohésion nationale, et d'en finir définitivement avec l'insécurité généralisée, les tueries et les massacres massifs des populations, ainsi que les génocides, les idéologies génocidaires véhiculées par les... Alors, Bandeko, na longoli yango, pour na éco-servir, biso na rien, mais Bandeko, nangi kotu na bino, ora bomoni, ezali colonel Nanga. Bandeko, ezaki ndokite. Bandeko naza ko mitu na soko ezaki ndokite. Pona ni ko sakana na ba Congolais. Pona ni ko sakana na bato bazo souffrir. Bazana misère ozo umela. Mutako aider bango azate. Lelo Nanga baza ko utiliser lisusu ake na rébellion na M23. Habib azana souci ya mboka. Bandeko oza vraiment kindokite. Heureusement batu oyo baza batu mo baza ko vivre na RDC et pas toza na ba kamikaze te. Soki tozalaki na ba kamikaze nde batu net ba Nanga na ba Mende nde baza so invité. Mais yé ake sikoyo na rébellion pour à combattre Tshilombo. Bandeko. Est-ce que Corneille Nanga bozoye bae? Corneille Nanga bozoye bae te? Mutu oya publia ki ke Tshilombo a gagné aux urnes. Eza nani? Eza yete. Tango bazolo baki basali ba deal. Ale yozwa pouvoir pesa yango na Tshilombo. Eza yote? Oh. Mais siko yo olingi o combattre pour nani? Mais parce que yoza parmi bato ba pesa ke pouvoir. Bato ba simbisa ke pouvoir. Mais siko yo olingi o combattre ye pona nini? Ceux qui va Congolais va souffrir sur ma casse lelo. Mais yo posa na kati. Ah bato bazanga mawa mité mezanga mawa. Vous voulez toujours voir le peuple en souffrance, dans la misère. Honte à vous, vraiment honte à vous. Mais ça m'a mis. Mais eza yote mutoko qui est en opposition. Mais eza yote mutoko qui est en rébellion. Baloma ba rébellion est ici là parce que bato koto na ba démocratie. Bolobi Tshilombo mutabima ki M23 wana ayaki na ona Kisasa. Avant de se mettre en place à l'X. Kolia komela. Mais yo siko ke susu na M23 wana obakoma ba rebelle. Ba Congolais. Eza passé. Ba politicien oyo. Baza ko bebetsa bato mutu. Ti bato ba perdre pe par moi muke ba foi. Mais quand on a monnaie, on a landé, on a dit, mais dis donc, cet homme n'est pas malade? Oh. Azulu ba nepe bien pour le coup mamboka. Eh! Ase koloni muto yo su koloni nango korna inanga sa koloni ni. Vraiment biso to sanga na banani. Mais bien, pourquoi makambo nyo so buzoba ezai ba kongote? Hein? Makambo nyo so buzoba buzoba ko bebi samboka okitabo. Ba kongo ba lakate. Bo elo ba nilo kote. Parce que ba buzoba buzosala mkongo ko sala kote. Mukongo de toute façon ko ya ko so mkongo te pour le bana contre la complicité kindoki ya buzoba.
Mais bino moyoka sonité. Kobo mamboka, kimoyibi, nyonso, mukongo alaka te. Et le bambino côté. So bani makama boso ba baluaka bino, kaka bino wana oboyebi na kotanga bakomote. Kaka bino oboyebi. Allez. Boko bobani côté kamboka. Bono le ba koneri. Ngana binanga za na Bruxelles awa. Siko zabi nengo zolo babo, zabi. Tala bandoki. Botala bandoki bango. Bandeko. Mboke eza na situation moko bandeko après proclamation. Ba o bazana Kinshasa na ba famille. Soka moi saki ya loso yali. Kamwa mafuta. Kamwa makala na ndaku. Kamwa pétrole na ndaku. Vous avez vraiment bien. Pour ça qu'on risquait éclater la ndinga mabe. Nazana biloko musuba tindenga awa. Élection na bandité, mais tricher ces bandits hein. Bato bazo voter comme mutu la bangona ba combo de ces côté belé, parce ba voter. Mutu oyo aza faible, oyo bato bazo qui paye mais kuna na pareil na bazana ngo. Ba voter déjà na bato belé. Nazana ngo awa. Ezab l'homme sort l'exemple nga ko sakate o ayebi nga ayebi. Andeko. Ah, so ozana andeko, ozandeko nanga. Meko benga elo bana abima na makambo wana. Oyo asalaki ekoki. Na mboka oyo ezana ba kamikaze, asa mutu moko ozu mutu, kati mutu, ozu mutu ako boaki ona wese. Na mboka oyo ezana ba kamikaze. Biso ba pasteur ko tinda loko wana te mais vraiment on en a ras le bol. Ras le bol peut-être ali. Ah mais c'est malheureux quand même hein. Aujourd'hui on pose la question était que aucune rébellion pour sauver RDC. Bano dans l'action normal le mais téléphone ils a malamuté ce qui est sali bozo ba na kati mbala moko. Cassé, ils ont tout cassé. Les voitures, toutes les deux voitures sont cassées. Je pense que vous voyez comment la parcelle et toute la maison étaient saccagées, y compris même des chaises. Donc c'est un peu ça. Donc ils ont tout cassé. Donc ils ont tout saccagé, même la maison. Donc tout a été saccagé. Donc voilà, comme vous voyez. Alors, na bandi bandeko, bon moni pa ya Frank Diongo, ndenge basali. Alors voilà, ndenge basali, de mboka vraiment mboka za malamuté. Ba place est belle hein, mais na moni téléphone déjà ndenge na lobaika ke et au salaté. Et au salaté mon a continué aux athées. Il faut na luka elo mususu ya malam. Donc fayu lupa kendaki pour appeler sa meeting na ye, asa la campagne na ye. Mon boulot bimi batu babeti masasi. Voilà to vivre ndenge nini. Katumbi et na mwanda bomona yango et pas utu tambola. Aza toujours no bakawana. Alo bandeko siko mboka vraiment na niveau ni. Mboka eza na niveau ni bandeko ngai. Eza mawa biloko toujours vivre moi écoute ko bango el moko ezate. Oyo eza nini oyo. Piga masasi hapa wanapiga masasi mugari yangu wanao honorable nimekuwa na honorable. Nimekuwa na honorable wanapiga mugari yangu masasi wa ndugu. Honorable ule mule ndani, honorable ule mule ndani. Honorable nani? Geuza gari boss, geuza gari hapa honorable.
Honorable ka nani jina yake? Kia uza boss kia mbio. Musumbe honorable wa ndugu. Wane mkuye mkie sumba honorable mkie sumba tumubebe. Wane rudisha gari ukukeba honorable. Sasa nawasi kupita huko. Wane mkuye. Nishaona pine, washapiga mpine masasi mon cher. Si mkie nisaidie honorable bandugu. Si hapa mwikolose muka bande kubomoni hein et puis motupe akoloba akozala na été hein motupe akoloba akozala na été c'est triste hein donc kini so kufiko ba boaki yo to ba kibela ba mopete ozape na silence ozape na nini ozana rien tala mboka ndenge komi do bato bazo kende kuna zamawa bande kuzamawa nazana ngo ebele nde bazo bomaka bato nde bazo bomaka bato nazana ngo ebele mais moyen ko l'action était pour téléphone oyo baby et ça passe on est totalement yoga bandeko na monde entier mboka oyo eza na désordre neti oyo na moni yango te mikolo nyonso bato baza kolela mikolo nyonso o Katumbi na Kolwezi kuna balobi déjà ke Katumbi faut yaka président mboka botala sa marque de fabrique. mais ba téléphone yango nyonso lelo nazo comprendre. De l'aéroport jusqu'à la place de la Poste, il a fait le pied, solidaire à ce tsunami humain qui l'accompagnait. bandeko naza obligé ya kolongola yango po namoni ke ekoki mboka eza na désordre moko
partout au kende makelele na makelele makelele na makelele batu moral les abiente ndeko na ngai soki ozui kibokonzi esimbi nango te tika parce eza mboka ya batu nyonso omoni vraiment ke simbi nango te ndeko tika na yo kaka ke batu bakomona awa na telefone oyo naza na babiloko yango ebele o batu ndenge bazomona mpasi mais vraiment epesika na mawa bon totala na oyo eloko ya liboso ngai naza papa ya bana force du progrès naza papa na bango nabengaki Peter Kazadi ndenge baforce du progrès bakataki babandeko na ngai nayaki kotala bapeti basiliki responsabilité nyonso oyo ndenge baforce du progrès bana nanga force du progrès naza papa na bino naza bino problème te so bomoni eloko moko sepe nango te bolimbisanga papa na bino nazala na bino tio très bien jamais naswa na bino rapport nazwi ke bokate babando na ngai bando na ngai na Saint Christophe Félix aza mwana na ngai toza papa na mwana toza na problème miracle moko eza te soko aza mwana na ngai baswa bana baforce du progrès kozonga naza papa na bino eloko oyo nyonso ebimi awa na ndako oyo ndenge baforce du progrès batumbi na korepare yango bango barepare eloko te. Merci beaucoup, je suis leur papa. Et tu demandes aussi pardon à ton frère chef de l'État. Félix est mon fils, chef de l'État. Aza chef de l'État, aza mwana nanga toza famille moko biso na ye. Mamuna biso yoko na biso libali mo na biso tout bana papa Tshisekedi. OK, et demander pardon aussi pour tout ce que tu as dit à propos de lui et tout ça, tu t'excuses parce que chef de l'État un peu du respect pour lui. Naza candidat président de la République, j'ai de respect à Félix comme chef de l'État en fonction, il n'y a pas de problème. Mais il faut demander quand même pardon. Papa, na ebini tout son Félix. Non, c'est moi là ça. Chef de l'État. C'est moi là que ça. Chef de l'État a moné eloko moko alibi ke asebi na ngote na senge pardon za mwana na ngai. OK. Na banzi bandeko boyebi papa azolo basuka za nani eza mawa basakaje ndako na ye basakaje ndako na ye na ndenge osakana te donc il y a un groupe de gens na RDC bazotambolaka soki osalaki mabe bakotili yo na biloko nyonso babomi yo yango wana bomoni papa oyo ndenge azoloba na kobanga nyonso tala age na ye tala age ya bana wana donc mboka eza so ndenge elaki te mboka vraiment ko eza so ndenge elaki te totalaka mwa oyo do bandeko na ngai il faut vraiment président moko oyo église ba panjango église wana nani asambelaka papa soki Frank Diongo église asambelaka yango wana alors bake kuna batumbi na église wana donc vraiment violence na sauvagerie ekomi na mboka na ndenge moko akosakana te soki vraiment bokosala makasi te ekozala mawa mingi vraiment mawa mingi parce que bato bazokoka susu te bazosala tout mais bazokoka te kimi eza te botala meme awa Bata Moïse bazoleka bakasai bazui ale babambi bato bazaki koleka
na mutuka nzete donc komi awa bitumba bato ya Moïse na bato ya Chichi dans mabe makasi eza ana Lubumbashi tala boye vraiment biloko oyo tokende nanu na niveau penza boye bisana Mandeko. Donc Lubumbashi na Kinshasa ekomika aneti ndenge moko. Donc pasi ya kosakana te, violence, agressivité eza na ndenge ya kosakana te. Donc il faut vraiment président moko makasi ba ministre ya intérieur makasi ekosila nango. Ekosila nango. Mais tala ok pe na logozi kuna fleuve sali makambo nango bato baza kolela kaka ba province nyonso bato zolela yango moni ke province moko te peut-être à part Kasai où il faut voter Chilombo. Donc Chilombo so baza ko espérer kana tricherie. À part tricherie et l'homme se cause à la tête. Mais ndeni mboka mo bato balo keleka ba tricherie. Tant que ba tricherie cela veut dire que bolingi na bino pe mboka ngote. Mais so bolingi mboka yango bozo ke na ba tricherie pourquoi? Pourquoi? Na mboka biso to vandi que le maire gagne. Bande ko ezo pesa nga passe même temps kolala. Merci beaucoup Nzambe pambola bino. Courage. Dikamso lo beate. Kana bi courage.